Mbote mingi na bayi nyonso bolandaka chaîne na bino ya Panza Sango ya Congo, autrement dit Panza Sango Bilili. Vraiment mingi ya kolobeza te ya bino molobeli na kombo ya Edino Image. Ngai juste ko pesa bino mwa bililingi oyo elekaki na matanga ya mama ya Mystère Siatoul. Mama ya Mystère Siatoul asili kotika biso na mboka Congo Kinshasa, kasi matanga na ye elekaki awa na mboka ya Paris. Mystère Siatoul akozonga na mboka Kinshasa po ete akende kokunda mama. Sima ya bokundi mama, Mystère akozonga na mboka Poto parce qu'avandaka na Poto akosangisa susu bandeko panza matanga ya mama awa pe na Poto aussi. Vraiment yango matanga elekaki bien makasi, tomonaki bandeko bandeko comédien bazalaki wana, tomonaki ba chef d'entreprise bazalaki wana, ba musicien pe bazalaki wana, ba sapeur aussi o batikaka Mystère Siatoul te bazalaki wana, et puis bana ya changu pe bazalaki wana ebele ebele. Tomonaki ba Serado Maziku Nzambe, tomonaki Odrino Muzombo, tomonaki Teddy Miyake, tomonaki Elvis Mantosi. Vraiment baonso bazalaki wana balilaki na Mystère Siatoul elongo, et sans oublier aussi Balion de la Presse. C'est moi les représentants ya Balion de la Presse nazalaki wana aussi pour tina couvrir événement na ndenga bilili. Vraiment tokotela bino bilili yango botala ndenge makambo yango elekaki, ba comédien bazalaki na ndeko na bango Mystère Siatoul, et puis bautu bautaki bisika na bisika bayaki po ete bakabula mawa na Mystère Siatoul. Et sans oublier Patrick Malwavengi Global PM Service aussi azalaki na biso elongo po ete akabula mawa na ndeko ni Mystère Siatoul. Vraiment mingi ya kolobeza te, information na koko pesa na moment oyo eza yango wana. Bozala toujours connecté branché na Panza Sango ya Congo. Bo s'abonner gratuitement na Panza Sango ya Congo. Oyo eza bongo chaîne na bino, oyo ezaka na elandaka bino na tanga pasi pe tanga bisengo. Nazalaka na bino. En tout cas, bo s'abonner vraiment na chaîne na Panza Sango ya Congo, ou bo s'abonner aussi na Edino Bilengi TV. Edino Bilengi TV yango epesa bino information na Facebook, compte YouTube nango pezali. Bo s'abonner na compte YouTube à Edino Bilengi TV aussi ezali, et Balion de la Presse. Balion de la Presse baza bongo bandeko oyo bako pesa bino sengo na mboka ya Poto, parce que Lion de la Presse nde makambo. Sans Lion de la Presse na Paris eloko za na ngote. Soko tali mingi ba événement mingi oyo sa na Poto, ba Lion de la Presse nde baza ko couvrir yango. Anniversaire na biso le 25 oyo ya mois de mai, toza bongo ba Lion de la Presse ba kata gâteau, ba ko souffler bougie, moi champagne ko mela mama whisky ndenge za kaka na ndenga Paris, toza na Paris et osala mandenge wana. Vraiment yango na sengi na bandeko nyonso oyo bazana likanisi ya soutenir Balion de la Presse, bozangati bozala na Balion de la Presse elongo. Patrick Malwavengi Global PM Service, vraiment présence na yo est très nécessaire. Maman na biso Jeannette Malangi, femme d'affaires, en tout cas okozangati fozana biso elongo. Landu Bayaka, maman na biso okozangati. Breken Bayaka, Tania Bayakous, vraiment la sengi na bino sur présence na bino est très nécessaire, et ni 15 Bayaka Nzambe na bango est très nécessaire. Faut boya pour soutenir Balion de la Presse. Na sengi na Karine Kaya, na sengi na ba mama nyonso o bolinga Edino Image, o bolingaka bandeko nyonso ya media, boya to katana bino gâteau, to souffler na bino bougie. Merci encore na Mystère Siatoul, courage kokende na Kinshasa. Tous ensemble, Balion de la Presse bazano ensemble, Kokenino Kinshasa kino kozonga tous ensemble. Événement ya Mystère Siatoul et a toujours couvrir na Balion de la Presse. Yango tozo zelayo opesa biso ka information to ko panza yango nde to mesana ko panza basangwa Congo. Vraiment mingi ya kolobeza te information na ko pesa na moment o yango. Vraiment on so boyebi Mystère Siatoul akufelaki mama azokende mboka Kinshasa pona kokunda mama. Na bozongi na ye nde tozala ensemble encore pour na to kabula na ye encore mawawana peut-être 40 jours to éviter. Merci na bainyo so bolinga Edino Image, merci na bainyo so obo soutenir Edino Image. Message na ko pesa bino pourquoi le za yangwana, parce que Mystère Siatoul auto kufila mama na mboka Kinshasa, tozalaki na matanga elekaki na Saint-Denis. Mais na kotela bino bilili na bilili bino bokomona banani bayaki na banani bayaki te, bayebaka moninga malamu na tango ya pasi. Oui, na tango ya bisengo aussi tokoyeba moninga malamu, mais
ntango apasi nde ezalaka mpenza très important ya koyeba moninga malamu oyo aye kokabula na yo mawa atiki ndako na ye atiki makambo nyonso ya ye ayeka kokabula na yo mawa baninga malamu nde bango wana vraiment mingi tokontana bango nde bango wana. Alors omona bapandisi yango bazalaki wana bato lokola baado yure bazalaki baalisala président de Vos Duche Kapanga président Mimi tozalaki ebele oyo soutenir Alain Benza tozalaki ebele oyo toyaki mpo soutenir ministère Siatoul. Vraiment bolanda oka na bilili mpo mingi akolobeza nango te bilili nde ezotémoigner bokomona bandeko nyonso bazalaki. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir pour ces moments si précieux qui nous fait réunir ici. Nous sommes là en mémoire de notre très chère maman, Ilolo, qui est décédée à Kinshasa. Et aujourd'hui, cette maman qui nous a donné Siatoula, Mister Siatoula, qui est aussi notre très chère maman. Alors mon Dieu, nous voulons que ta présence aussi se manifeste ici, dans cet endroit, mon Père. Là où nous nous réunissons, mon Père, que tu sois là aussi. Voilà pourquoi, mon Dieu, nous bénissons ces moments de partage où les amis, nos familles, les membres de son groupe théâtral, les gens qui l'ont connu, Siatoula, qui sont là, ses amis, ses très chers, qui sont là présents. Alors, nous voulons que tu nous assistes, Seigneur Jésus. Oui, mon Dieu, que tu nous assistes. Qui est venu ici de partout. Oui, mon Père, assister leurs collègues. Et nous qui sommes de la famille aussi, nous sommes présents pour partager et commémorer ces moments. Nous avons perdu, certes, notre très chère bien-aimée, notre mère, Ilolo. Que son âme repose en paix. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Il n'y a que toi qui peux penser le cœur de tout un chacun. Il n'y a que toi seul qui peux donner la joie de savoir que notre maman est tout auprès de toi. Parce que ta parole nous dit, là où tu seras, que nous y soyons aussi. Voilà pourquoi nous te remercions pour ce moment. Car le Dieu qui est puissant, le Dieu qui est créateur, c'est lui qui nous a repris notre maman. Il est aussi prêt à lui donner une place favorable. Nous te remercions, Seigneur. Et nous remercions ces mondes qui est venu nous assister pendant ces moments de douleur. Oui, ces moments de malheur, ces moments de tristesse que nous partageons ici avec ces mondes. Nous remercions beaucoup la présence de tout un chacun et nous bénissons aussi ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout. Merci pour tous les restes de cette soirée qui continuent et qui continuent à être avec nous jusqu'à la fin. Qu'il n'y ait pas d'incident, qu'il n'y ait pas de bagarre, qu'il n'y ait pas de dispute. Car Dieu est le Dieu de l'ordre. Et celui qui ne me sert pas, qui donne la paix. C'est la paix que le monde ne peut pas donner. Celui qui sert l'éternel, celui qui ne le sert pas. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, entre Motoyo en Afrique et Motoyo en Amérique. Là, on est là, on se retrouve là. C'est des entre Africains et Européens. On remercie déjà le Seigneur qui est notre Père. Et puis bon, entre mécaniciens, qui est la solution de nous tous qui sont réunis ici. On remercie le Seigneur. On remercie aussi les amis qui ont venu assister. Et puis qui ont venu aussi mystère. Ensemble nous tous nous remercions le Seigneur. Nous sommes dans la joie aussi. Puisque la mort c'est toi qui
connais ce qui est dans la mort. C'est toi qui donnes et puis c'est toi qui reprends. Tu as donné notre maman, tu as repris notre maman, on te dit merci. Parce que nous, on n'a qu'à te remercier, à te dire merci. Puisque tu es le Dieu de l'infini. Nous sommes réunis en famille, en union, en amour aussi, voire même avec la paix. Parce que ta paix déjà, et aussi ton amour, qui est pour nous la clé pour nous. Parce qu'il n'y a que toi. Sans toi, nous ne faisons rien. C'est pour cela que nous te remercions, nous te disons merci. Pour cette grâce, pour cette faveur que tu nous as accordée à chacun et à chacune de nous, que nous puissions être là. Voilà pourquoi nous te disons merci. Tu es notre Père. Comme tu as déclaré, personne ne s'appellera Père Silateur. Toi qui es notre Père, on te dit merci. Toi qui osais que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Nous tous qui sommes réunis ici, on te dit merci. Puisque tu es le Dieu d'infini, tu es le Dieu fidèle. Différence est entre moi dans une école primaire, dans la maternelle, par rapport à l'université. Donc, toza na matanga ya Mister Siatul abenga nga lobi ke non ngalwa vengi mama kufi yango moni présence na nga na mokolo ya lelo ozali nakotambola mawa na ye baoyo bayebi relation na nga na ye bayebi nazalaki obligé fo na ya parce que Siatul c'est mon frère naya kolela na ye nde bible elobi tolela na baoyo bazolela tosepela na baoyo bazolela tosalaki na ntango ya feti tosepelaki lelo mpenza ntango ya mawa toye kolelisa ye toye kopartage mawa elongo na ye yango wana profite na occasion oyo na présente bamécondoléance na nga na famille biologique na ye nzambe ya assiste bango libota bomba pesa bango kimia. Bonsoir, nous sommes là pour le décès de notre mamie. Je suis venue pour soutenir mon mari. C'est sa grand-mère qui est morte. Et on est tous là en famille. Dis nos images, toujours famille. En tout cas, vraiment, nous avons un événement à Mister Siatul parce que il y a une famille, donc au Changu, donc Théo Kabulamawa, pour partager mes condoléances, c'est pas la famille à Mister Siatula, Théo la maman à Bisso quoi. Donc nous souhaitons vraiment Siatula mes condoléances et belé, et ben voilà. Donc, Azana courage quoi. Il y a qui vont nous présenter ma condoléance à Mister Siatul. C'est un ami, c'est un frère. Pour faire ça, maman Nabisso, il fallait que tout le monde sa présence et puis voilà quoi. Habito là, na ba o bazo là. Nous allons à Mister na ba tant union soit bien et puis voilà. Et on les toyé. Tout les la peine ni azo la maman Nabisso.
Mère à Kem, mais bon, on a mère reçue. Et puis, bon, dans les ligues. Bon, message ezaka moko to père de maman na biso. Molimo na yeke pe manape quoi. Donc tout ça biso nyonso awa donc on est ensemble. Donc maman comme déjà mukolo. Donc balobi bo sepela na sengo ya bato nyonso to lela na mutu nyonso azolela. Donc tout ça na bana quartier na ngaba nesi ba neve na ba yaya. Tozolela maman oya biso. Que son âme repose en paix. Donc voilà quoi. Toni ko tika ya sia tout la tête, to bito zana elongo. Si to matanga na suka. Yangwanaka. Noza siatula. Vieux siatule. Biso ye, on est ensemble mon vie. Baya Christine, baya Ginene, banoko Feli, biso no tozali awa, tozo kabola mawa. Donc voilà. Pesi les condoléances makasi na famille Badeka. La combo ya papa qui peut nous chanter. Et nous sommes sur 4 esika o latina liwe ya maman. Et puis tozali awa na baninga maman Piresse, ma fifi. Je suis bana 4 tozali 4 esika o. On a likambo ya mutu e biso. Na yango tous ensemble, et puis bon, merci mingi. Namoni na koloba lingala pour nous permettre na chacun de nous de comprendre. Nkana nzambe lobi, esika ya mawa tolela ensemble. Esika ya fête to sepela. J'espère raison to komi esangisi biso nyonso awa. C'est pas la peine d'en parler. Chacun de nous a bien. Le père de notre mère, la maman précisément, et notre frère Siatoula. Poto yebi, Congo yebi. Lelo on a reçu un nzambe ayamba molimo na na kombo na Yesu Masia. Merci. Feza koko na ngai, ezali koko mo malamu. Donc akende ka malamu, yango monto sangani a pona mawa ya koko na ngai, koko na biso. Oh grand frère na ngai. Donc akende malamu ape malakimi azaki mutu malamu, asali mingi. Toza na tanto lela te biso ba koko photo sepela ba ajo ya komila biso to ko koma ngote. Donc nzamba zwa molimo ne ape manakimia. Merci. Oh ben tozali na matanga ya mama. Mama oyo alambelaki biso, asalaki biso mpona biso. Mais nzambe asali kona se abengi mama kende yanga tosangani awa lelo. Potolela mama. Mais tobosana mama te po mama otikalaka mama. Mama za mama yanga toali na baninga no surtout. Na papa Denis on azaka na ye. Na mobali ya na mobali ya Fifi kana mangembo et pas va pauvre ya Thomas toza na beau frère
donc tovandi awa ndenge makambo yango ezali. Mais toza ebele awa bambaki malauka bapeti mosusu bauti kokende basanta mpe bayali namoni mpe mokonzi na biso ya ambassade na biso ya kala papa Fredi toza na ye awa Fredi Mputu mpona kobien termine donc tolia tosepela donc aza na kati yango na kopesa kutu micro epai ya Mputu asisa histoire yango mpo ye aza très important. Vraiment, minga olbeate, te remercier Batunyo So, Balandi Biso Awa. Quand je dis Biso, c'est-à-dire famille Siatoul, parce que toi, famille, Nenge Tokoleli, Matang elle est bien, Tina Soukarango, bon, Moutoum la Moutou, Nenga Rezalaka, Azong Anda Okumale Malembe. Maman peut pas salir et l'autre le baraka a paiement en paix, que son âme repose en paix. Voilà, merci. Merci. Ndé toza boye mes condoléances na Balanchili na Siatoula parce que Siatoula a outi kufela mama oya bota Siatoula a outi kufa. Yangwana bolingo oyo na yoko mona awa Edino Image TV donc bilili yende mutu ayoko zwa bilili oyo yanto za remercier ye et puis na sepeli mingi batu oya théâtre ba landisi atula ba yoko tikete donc to moni ba Janifai ba Sami Mokili ba tebele ba molai ba zebele et puis na moni Balanchili belé ba utolanda Siatoula na remercier Batunyo surtout en tout cas moana lo bamingi ezatende na yebisaka bino www.com sera do mazuku nzamba nchili na yebisaka bino kinzambe na ngai ezaka te pona bisengo tanga mawa tozalaka et puis tanga bisengo tozalaka moana lo bamingi ezatende na yebisaka bino sera do mazuku nzamba nchili moya tia commentaire ezate so na tia commentaire na robeta libaku na remercier batu tout o balandi Siatoula remerciement na batu tout o balandi Siatoula po auti ko bungisa mama en tout cas Siatoula mes condoléances famille à Siatoula et puis na moni mwasi na ye chez toi aza pembeni wana aza kolelisa mobali na ye en tout cas maman chez tout ça na courage na yebi ke za facilité bokilo akei mais ça na courage merci beaucoup moyena lo bamingi ezate Nasuki Boye. Merci beaucoup. Edino Bilili. Wumela ndengi karavie defa lobaki. Wumela. Merci beaucoup. Sera de Masuku Nzambanchili. Merci. Ciao. De ma vie en Légia Catalogue de Paris. On a mes condoléances à Siatoula. Bon, tout ça na Sangwamawa. Maman oya botola abota Siatoula atiki biso akei. Liweza wa makamuna biso te makamwa Nzambe. Nzamba pesa Nzambe nde peka mtazwaka. Mais on sengaka Siatoula courage. Weza passage obligé. Nde to yaki na mokili. Elobi nango papa Lutumba mabelo to ni ataka yango peka ebenda biso. Donc famille na kin basala makamnyo so bien. Biso pe na Paris na gare à Saint-Denis. Toza na salle makamto ke nango bien. Et dit non non zozora ba image. Donc Nzamba pesa kimia na famille. Liwa eza makamoko boye eza secret ya Nzambe. Donc neto zara mokili donc liwa eza lokola train. Mutu na mutu na gare na ya na station na ndenga kita. Donc on pesa toujours courage. Nzambe apesa bango kimia fortifié pour eza passage obligé. Na pesi courage na mystère Siatoula pour tozalaka tout le temps. Ernio to benga na rato solo la donc azapena imuriste na biso na rato à Paris quoi. Bato nyonso bakolanda makambo oyo topesa Siatoula ba courage mes condoléances na famille merci. En tout cas, merci beaucoup d'abord Edino Image parce que yo olandaka biso partout na matanga na esengo ozala biso elongo yo kolanda kaka mutu na biso yaya na biso ndeko na biso oyo aza na kombo ya mystère Siatoul aperdaki mama na niveau bakine. En tout cas eza douleur yo yango tokabola mawa vraiment na mystère Siatoul. En tout cas
merci beaucoup Edino Image. Na oyo salaka pour na biso artiste comédien, Olanda biso partout. En tout cas, merci beaucoup. C'est douleur mais en tout cas me connaissent il y a trop la famille biologique, il y a Mystère Seattle. Merci beaucoup Edino Image. Franco Nabango. Oui, merci Edino. Dans la matanga, mon Mystère Seattle a autofla maman. Il y a un monsieur de Fandiawa. Vraiment ça passe bon. Et là on va être à Nyoso Nzambe. Nzambe a pris ça y peut m'tazwaka. Courage quand la Mystère Seattle et puis la famille Mumba. On a volé bakaya merci. Awa toyaki matanga Mystère Seattle a couvert maman donc maman Seattle a dali maman na biso teka ta famille grand frère ndeko na biso noko au moto yeko sister na matanga na ye donc babi ke kolela na bato bazolela toyaki awa au système matanga ça va nzambe ba sungi basanga ta ileki nango bien na tonde kisu ko panta. Ouais, bon, tu présenté mes condoléances na famille de Konamiso Seattle. Donc tous ensemble, les amis n'ont pas biso à faire maman. Donc tu es là pour assister quand n'engagez la vraiment donc famille bazana kin, tous ensemble na bino. Maman nzamba zoka lokumu quoi. Là autant tout le bakaya moi. Merci. Nicolas l'équipe au mona gibiso, bilongi presque nyonso bo mona wa. Bote ko mona biso Nicolas l'équipe na esengo. Tolataki ba veste, tolataki ba cravate, po ezalaki esengo, toyaki kokumisa ndeko na biso Seattle la balaki. Mais lelo bomoni biso na bateni ya noir, bilongi mawa, po toye fetite, toye kolela mama na Seattle la, donc na minitio nde tofanjawa, mama na Seattle la aza na morte na kine, ye moko so nzamba salisi kalata okita kine, akende kunda mama na ye, tanga kozonga nde, toya suko kabola mawa na ye. Donc soko lingi muninga na yo balandaki na tango bisengo bayebaka ba vrais amis na tango mawo donc kopesa ye ko souhaiter ba voyage malamu et au moni biso wa donc merci na ndenge opesinga micro Edino Image Panza Sango Congo omoni ezali toyekaka po muninga zuli kambo Mystère Seattle aza oya biso toyeka ko songa ye quoi tala kaka akufeli maman toyeko consoler ye mais voilà la raison to kotani lelo boye bon toye pour maman akufi ya maman na biso to abala njili en tout cas assister les grands Jean merci. Tola aboninga na ngai mama na ye bampula ebele bakomedi na ye bango asalaka lolo toyolela mama lolo ya likambo ya feti te toyolela mama wa toyolela mama merci. Bijou Osoko aussi azalaki na biso longo na suki na ngana po na bike boso landa na bideli. Merci tous la Mystère Seattle a okende Kinshasa na retour na ye to bengisa susu bino bandeko onyoso obokataki koya na matanga boya peut-être to kabula na Mystère Seattle aussi mawana tanga kozunga tanga uto kunda mama tanga kozunga. Merci baino so boninga Edino Image. Merci balanda panda sangwa Congo. Merci 5 étoiles de love. Merci les véritables diamants noirs Gisèle Umba. Merci na balion de la presse nyonso oyo tokokata na bino gâteau elongo un an na biso un an ça s'est fait vraiment Bisonde Makambo. Président Balion de la presse, c'est moi, numéro 1 Balion de la presse. Et puis Edino Image, ça s'appelle Bandekonaï, au Bazar Kamba Balion de la presse. Ce n'est que titre. Merci vraiment tous à Rabo, Mokonde, Tokende, Nabaïde, Nabiso, Malamu, tout continue Nango, tout ça, Makamba Minene, Oyekam Sapé Mokili. Merci, 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 merci. Merci Global PM Service. Merci Nabandeko Nyos au Balandi, sur un moment Oyo, pour na Kabula, moi, nouvelle Oyo. Merci, ciao, ciao. MK Moussoaïli, sans oublier vraiment à soutenir aussi Balion de Azara, toujours si ma Balion de la presse. Merci, merci, merci vraiment. Maman Nangani so bolinga Edino Image, boza toujours si maman pose au kéré. Merci, merci, merci. À très bientôt. Le 25, ça c'est fait. Le 25, Tokokata gâteau. Jeannette et Malangi, maman Nabiso. Merci, 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 merci. Déjà, na peso ba merci belé. Ba merci belé.